Bonsoir. Masolo ya mboka tokobeta lelo masolo tokobeta masolo ya mboka masolo nini tokoloba ezali facile à comprendre. Masolo eza kotambola autour na baactualité meko mibale misato. Bonsoir bandeko na ngai lelo ezali bongo molobi na bino Raphaël Ngoma Tsasa. Nazongeli bino kati na Rango TV lisusu mpona kobeta lisolo nde tolobaka masolo ya mboka. Masolo ya mboka lelo ezali nini bandeko mbote mingi na bayebanso bakolanda tolobi tozali kosenga na bino kaka eloko moko bosabone. Abonnez-vous pour nous faire plaisir, abonnez-vous pour que orataka ba information oyo tokopesa bino te. Donc ezali likambo ya ngai na bino to construire bon déco de façon à ce que soki tosali ba information topesi ba information ozalaka à la page mikolo oyo tokozongelaka bino mwa mingi pamba te mwa temps eza ya kopesama. Batata bamama bandeko lelo tolobi nini président de la république ya RDC Félix Tshisekedi azali bongo na visite na Harare wana ezali bongo moko ya ba nouvelle mpona nini mpona investiture ya président zimbabwéen. Voilà. Élection 2023, bato FCC balobi nini balobi seul Martin Fayoulou et le FCC sont dans la vraie opposition. Donc wana maloba ya Ferdinand Kambere oyo azali bongo moko ya bato ya PPRD bato bazalaka ndinga na président Kabila. Ntango totangi Kabila tobosani te ke ntango totangi nkombo ya Joseph Kabila toyebi te mikolo oyo batitiye ye mwa moke baningisi Kabila bakei kobouge ndako kobouge nzela ezalaki ya kokangama na nsima ya GLM me nzela wana etalisa nzela ya fleuve alors ekomi mwa nungunungu ekoti baindia omari bashadari batomboki bato baproche ya Kabila batomboki babi te ye azali kotungisa moto na bango mpo na nini. Donc vraiment mwa mbutu ekoti kati na FCC na bandeko ya to ba PPRD plutôt to pe bato ya ndinga ya Kabila na bato ya pouvoir. Makelele eza kolobama mingi masolo ya Chéribert Okende ti lelo oyo toza komona clarté apparemment baefface batrace toyebi te soki vraiment tokokóma na conclusion nini na makambo oyo. Mais na mayeba tali bato oyo bazali na pouvoir bango balobaka toujours que Katumbi azali responsable ya makambo wana. Ngai natunaka mpona nini babangaka Katumbi soki vraiment azali responsable, pourquoi on ne l'arrête pas? Bon, ça c'est leur façon de dire, leur façon de déstabiliser parce que tokomi na période ya baélection na période oyo ezali période oyo bato bakobanda koloba toujours makambo mabe contre bakandidat mosusu. Ntango tolobi bakandidat namonaki elongi ya ndeko na biso awa na moto ya Paris moko ya bacombattant Rex Kazadi alobi bongo akozala candidat na présidentielle mpe azali kobeta mbela na bana poto mpe bato banso bacongolais bameka kosalisa ye. Mais soki totikali kaka na maloba ya makambo ya matali élection tokoloba te il faut vraiment que bato peuple congolais ayeba kopona bato oyo bakoka koreprésente bango valablement. Il faudrait pas que ezala kaka bato baye kaka boponi moto kaka mpona apesaki tricot to apesaki masanga to apesaki nini to mpe maloba kitoko kaka baarange ya pamba boke bata badepute boza komona bino moko makambo eza koleka na Goma. Est ce que badepute ata kutu bango badepute ya est ce que bazoreagir ndenge nini toza komona mpena baréaction te. Na kotangaka est tokokenda bongo na mai matali massacre ya Goma babengi yango massacre pamba te bato bakufi ebele. Bato bakufi ebele bawazalendo bazalaki kosala bamanifestation na bango so mpe contre MONUSCO so mpe contre non à la guerre makambo ezalaki kuna nde yango wana bato basoda balobi te garde républicaine ayaki abeti masasi. Na kotalaka makambo yango ya bagarde républicaine masolo yango bango kaka bagarde républicaine nde bayaki na mikanda epai ya ndako ya GLM c'est-à-dire groupe Lito Moboti epai wapi Kabila somba concession monene ntango azalaka président ya république na bandako ezalaka ya Lito Moboti kasi azali bongo kotungisama na bato pour que bayaki kobuka baluka bafongola nzela nsima na yango. Apparemment bakotaki ntina lopango tala esika wapi ekomi mwa mobulu. Voilà, on va essayer de vous donner encore d'autres titres. Balobi te na bato ya Belgique Didier Renders que je connais personnellement parce que n'a pas la Belgique 8 ans. À l'époque où je travaillais à la radio, j'ai connu Didier Renders. Coopération Union européenne RDC. Didier Renders en visite pour aborder les enjeux clés. Enjeux clés notamment Nini.
cause peut-être le élection, mais tout autant yango parce que c'est sujet très important, on fera quoi? Mais nanga il y a eu des places déjà Didier Render Saya qui vont koluka ku meka ku ajourner date ya élection, peut-être va proposer dialogue, peut-être batinda élection musika, mais so batinda élection musika ko sala nini babengi yango glissement oyo eloko ezali penda ke mama kati na minoko ba congolais te balingi apa likambo ya ta ya un jour en plus que pesa na Félix Antoine Tshisekedi te. Voilà. Petit Félix aza na ba problème. RDC Kinshasa na candidat à la présidentielle de 2006 Pierre Paipai est décédé à Bruxelles. Donc Papai oya Pierre Paipai ezali Paipai wa kasi akasike asi bon kukufa kuna na Bruxelles. Nouvelle oyo azalaka candidat présidentiel na 2006 hein, s'il vous plaît. Donc oyo ezalaki masolo ya lobby Paipai akufaki lobby Paipai toyebi asalaki na bongo na Mobutu ezalaki un des ministres en tout cas candidat présidentiel azalaki vraiment un des grands dignitaires il y a un père à l'époque. Manifestation anti-MONUSCO à Goma. L'État invite les familles qui ont constaté la disparition d'un des leurs de passer au centre hospitalier pour identification. Évidemment, la répression meurtrière de la marche à Goma, où il s'agit d'une délégation gouvernementale, pas qu'il faut visiter. Tout le monde qui pas visiter lieu à Gambe. Tout le monde qui présence, il y a Jean-Pierre Bemba, ministre il y a défense, tout le monde qui a ndeko VPM, c'est-à-dire vice-ministre il y a intérieur nani comment il s'appelle encore bon vice-ministre intérieur Peter Kazadi azalaki wana na gouverneur ya région na visite na bango et lobamite bauti bon kokanga deux ou trois personnes général moko commandant ya garde républicaine tout ça bakangemi po na makambo matali oyo touti koloba bino massacre ya bato bakufaki na Goma. Agression à Est, Didier Rendes a annoncé qu'il lundi qu'il y a rien à Kinshasa, il a dit que Azali déjà à Kinshasa pour la visite à 2 jours. Donc, vous voyez, Sabino, et là, on y a eu ça. Na suite que vous militaire, il y a un FARDC, na Bachinoami, Balé, Bazaki, Bakufaki, na attaque, il y a convoi, il y a Bachinois, ils ont exploité or. RDC, une commission interministérielle accompagnée d'un auteur des FRDC séjourne à Goma. Voilà. Manifestation à Goma, Moukou Gazako condamné bongo massacre, il y a pas manifestant et Azali ko exorcé dans l'État a décrété un deuil national. Naba critique, bato babite pour la nini président qui s'est dit yemo déjà wale ko kenena na voyage mais a décrété deuil national te. Bandegoma Bolingo Kinshasa, première production, Yaba Karo, ya faïence, made in Congo, na ZES, na kuna na ngambo, Yamaluko, Zakongo, inauguré na Yemoko, président Félix Antoine Tshisekedi. Yango te ba kolbake, a to pasala kelo kote, mais yebate, misala, mizaliko salema. Naba nouvelle, elokazali très important, to yebate, pour la répression meurtrière, salamaki bongo Goma, tozwaki bongo délégation gouvernementale bakendeki na Kivu développement ya batitre na biso yango to bandi. Voilà. Aussitôt tango bakomaki na Goma délégation gouvernementale ezaki dépêché pour na kosala état de lieu, c'est-à-dire la situation oyo après répression sanglante ya marche ya mercredi bakendeki ko constater dégâts sur le terrain notamment pour te batala na Niabushongo na quartier ya Katoi epai wapi église ya bawazalendo pe bandako ebele tout autour na yango avait été donc incendié batumbaki bandako radio pe ezalaki pe saccagé pe dépouillé na ba matériel na yango donc vraiment na bamboka wana nauti kotanga masolo ezali malamu te bato bakufi pe basengi na bato bazali na bandeko na bango babungi bakenda bongo kosala témoignage pour que toyeba bayeba eloko nini bakondenge nini bakomene aba enquête wana conduite par le gouverneur militaire du Nord Kivu sur place, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et celui de la Défense, entre autres, ont eu quelques explications des témoins oculaires qui sont revenus sur les circonstances jusqu'à la mort de près de 50 civils. Après cette visite,
Sur le lieu du drame, une réunion de sécurité a été convoquée au gouvernorat de la province pendant ce temps. Des vives tensions s'observent dans plusieurs coins de Goma. Donc, Makambwana, ils ont coupé sa tension, Makasi, na population parce que ils ont risqué et provoqué, moi, Bamakambo, et Bélé. Na Bino te Didier Renders, donc, une coopération Union Européenne PRDC, Boganabiso. Didier Renders, ayaki bongo na voyage, na mboka Congo. Kopé, ayaki nini kosala nini, zaki visite pour aborder ba enjeu clé. Enjeu clé mikolo ezali nini? Didier Renders. Visite ya Didier Renders, commissaire européen na justice pe ayaki na République démocratique du Congo du 4 au 8 septembre. Donc akomaki lobi pa ko continuer pardon. Azali na biso ti na le 8 septembre, ezali événement moko très important pour na biso mibale bamboka nyonso mibale wana c'est-à-dire Belgique na Congo RDC. Eza ko-intervenir pour na nini na contexte ya ba tension géopolitique na époque ya élection cruciale pour na RDC parce que toali na ba élection présidentielle pe ba législative oyo ekosalema na fin de l'année na mois ya décembre. Donc ezali na période oyo toali ba élection ba tension oyo ezali wana eza kosenga te ba Belge bango bayaki mpona koya kotala kosola na biso mpona koyeba makambo ya jeu clé wana makambo nini bakosala to mpe ndenge nini bango bakoki kosunga biso na makambo wana. Principaux sujets abordés na masolo na bango na ntango ya visite ya coopération entre Bruxelles na Kinshasa ezali likambo etali sécurité ya est ya pays na biso baélection ezali prévu mpe na décembre. Coopération entre Bruxelles na Kinshasa eloko nini bakoki kosala to mpe tokoki kosala entre biso na bango. RDC est un partenaire important, il y a l'Union européenne, notamment en raison, il y a taille, il y a potentiel économique. Coopération entre les deux parties et qu'on se concentrer dans ma domaine ébélé, notamment gouvernance, la paix, la sécurité et le développement humain. Comment qu'on développe humain, comment qu'on sécurise le peuple, comment qu'on kotisa kimia kati namboka. Donc, gouvernance pe ya mboka batala lolenge kani tokoki kogere mboka bon. Bape saka baleson mais en tout cas bamiyibi bazali kaka kati na mboka Congo. Na yango lo ntango ya visite ya radio Didier Renders akotia accent na masolo oyo etali importance ya coopération judiciaire entre biso na bango. Nde touti koloba na bino makambo etali ba sécurité la paix na babiloko nyonso tu wana mais eza moyen nyonso mpona korenforcer gouvernance et fonctionnement et appareil judiciaire nabiso. Cette implication européenne est essentielle, c'est-à-dire vraiment natina monene pour répondre à l'attente de la société civile congolaise, c'est-à-dire peuple congolais qui réclame la justice et la transparence. Justice et transparence. Mais il n'a pas la justice et la transparence depuis la vola mouté. Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est mon côté wana aza ko reconnaître que a échoué. Toyoka qui dernièrement a été nommé pour améliorer moi masolo parce que déjà ayebi ki afuaraki alors nako foire wana azui mes côtés alongola bato akinza bato na retraite pe atia ba magistrat ya sika kasi balobi la série continue nano esilite totala na mikolo ya quel changement bakopesa la justice na ba changement na boyoka ki te banomaki pe ndeko na biso Bosembe Christian Bosembe wazaki na CESAC akei bongo na magistrature. Élection est prévue en décembre. Élection est prévue en décembre. Très, très important comme enjeu. La RDC se prépare à des élections cruciales, bien sûr, en décembre 2023. L'Union européenne, sollicitée par Kinshasa, envisage l'envoi d'une mission d'observation électorale. Donc, l'Union européenne a observateur électoral Bakoya. Mission wana et contribuer à garantir la transparence et crédibilité des élections. Quand on parle de la crédibilité des élections, chers frères et sœurs, Bandeko Baladi à Rango TV, boyebi na malamu te na opposition jusque là ba fayu loupé ba Kabila donc ngambo ya SDP ngambo ya FCC tout ba lamuka une partie à lamuka bien sûr hein bazali ko senga na CENI akamata meko na tina te bakamata ba revoir fichier électoral on n'a pas battu fichier électoral on a soi-disant ezali corrompu pe tokaki na maloba
ya abechole te soki baproclame baresultat oyo ezali na aspiration ya peuple te, je crois que bango moko bakomona makambo na bango, c'est-à-dire soki mboka epeli moto boloba te. tokosukisa bongo na nouvelle ya glm yali kuplito moboti glm yali bongo conception epai wapi ndeko joseph kabila kabange oyebi bien ancien président sénateur à vie esika wapi azali na résidence na ye privé esika wapi azalaka kovanda ntango azalaka président mais en tout cas moko ya barésidence na ye na Kinshasa donc babi te Tshisekedi batitiye ye na Kabila donc Tshisekedi titi Kabila plutôt na ko réouvraka les routes dans sa résidence GLM c'est-à-dire banzela oyo ezalaka ya kokangama nzinga nzela moko ezali kuna eza komema ntina fleuve baye bafungoli yango mais je crois que so totali mpe na ngambo wana parce que toyebi quartier wana ndenge ezali kote ya GLM tozali mpe na ambassade mpe ya États-Unis koto kuna bakanga mpe banzela baaméricain mpe bakanga banzela baambassade mosusu yali kuna mpe basuisse je crois so na bosali malamu te donc vraiment batango bayaki na lettre wana yali ya euti ya epai ya général ya commandant ya garde républicaine na kotangaka esprit ya lettre wana yali que lettre wana ekomamaki bongo na esprit que président de la république nde atindaki bango parce que président de la république azali bongo mokambi monene to commandant suprême ya forces armées mpe azali bongo na quand on parle de la garde présidentielle toyebi ke job description na bango c'est-à-dire mosala na bango elobi te bango mosala na bango okengela président soki omoni bango baye elingoba te président ya république nde atindi bango mpe ezalaki prouvé na lettre oyo tomonaki inde omari amemaki na émission moko na télévision batangelaki biso yango to comprendre esprit ya lettre. On ne va pas aller dans ces détails là mais Kinshasa donc le 4 septembre les rues longtemps fermées des États-Unis de la vallée de Ebumba, voilà. Nalobaki yango déjà sans que n'attend un texte donc côté à ambassade des États-Unis de la vallée de Ebumba, située à proximité de la résidence de l'ancien président M. Joseph Kabila, ont été ouvertes ce lundi matin sur instruction formelle du président Félix Tshisekedi. Je viens de le dire. Cette décision vise à faciliter la circulation des personnes et des biens dans la région. Cependant, la réouverture de ces axes a ravivé les tensions préexistantes entre le gouvernement et la famille Kabila. Les signes de friction étaient déjà apparus samedi dernier lorsque les travaux ont conduit à la démolition d'un mur datant de 1987, propriété de William Damso, héritier du groupe Orgaman, situé à proximité de la résidence de Kabila. À l'arrivée des camions de construction à ces endroits a provoqué donc l'indignation des personnalités proches de l'ancien président, notamment Ramazani Shadari, Emmanuel Shadari, le secrétaire permanent du PPRD, ce dernier donc a vivement protesté contre ce qu'il a qualifié d'indignation envers Kabila. Ces tensions surviennent dans un contexte de relations de plus en plus tendues entre le président Tshisekedi et l'ancien président Joseph Kabila. En juillet dernier, lors d'une interview télévisée, le président de Tshisekedi avait donc exprimé ses regrets quant à la dissolution de la coalition FCC Cash, qui avait donc réuni les partis de Kabila et de Tshisekedi pendant la période de transition. Il avait particulièrement regretté la rupture avec Kabila. En juin, Joseph Kabila avait donc, lors d'une réunion à Kingakati, partagé sa vision du pays, évoquant une nation en crise, bien que ses commentaires sur les élections soient restés ambigus. Il avait donc laissé entendre qu'il n'avait pas renoncé à la scène politique, annonçant donc une prochaine prise de parole publique. La situation reste tendue dans cette région sensible de la RDC. Voilà. Nous arrivons presque à la fin de notre édition de ce soir parce que vraiment, vous êtes sans ignorer que Maloba Mana ezalaki ya Kabila vite azongi na atiki na politique te po ya kozonga kaka na politique mais awa
Tshisekedi akomi kotitiye c'est-à-dire aza koningisa ye mwa moke na yango toyebi te soki tension wana ekosuka ndenge nini mais toyebi na malamu te batension ezalaka kaka na politique batata mama bandeko mboka nyonso esika bovandi bato bakolanda Rango TV nasengi na bino bosabone yambo te obima osilisa kotala video oyo bo like bo aimer bo partager na baninga bayeba moneki video nano te tindela bango yango partager na baninga na yo sala biso plaisir en tout cas pour être la prochaine fois quand on lance une vidéo bokoka komona yango na bopeteto na bolamu nyonso batata bamama bandeko balobi mbote mingi na bayebanso bakolanda biso tolobi mpe tosukisi topesi mbote na baye bakolanda to en l'occurrence Malala Peace. Au revoir.